nana kanda Chine et abandonné nga Chine et bois qui la Chine bat désabonné na chaîne nangai na likambo na habité on a za innocent yango j'aime maramose belo ya oloba j'aime Joe ce que zaki mbongo mari bongo la tindaki na ngaba mère mo batindi mbongo bien sœur mo atindi mbongo na baki mbongo Joe mo atindi eza mbongo ya bagag o mutu mo atindaki a bien c'est preuve lelo bat désabonné na chaîne na likola voice na zuba message na WhatsApp fende ki mwana mabe siko ngana ngina bisaka la Chine le seul charge ou la vrai à Karine ezanga vrai à Karine ezanga ngani naza le seul vrai à Karine au monité toza rando ngana na muna Karine a posté nga a posté nga ko je suis Fennec, ne jamais trahi Karine Mokonzi. Oui, makamwana, ya tike ko trahi Karine. Na lokwa nga bena buembinga lokwa nga $100 na teka Karine likolo ya 100. Nazana patron ya chef. Nazana makambo nanga belé na. Izo tsanga o tsanga ndenge nini mutu. Parce que muna zolo bakeza bino nembozu yango, bino ba muna vérité zo yeba na te non. Trahison eza muna. Fennec vérité zo yeba na te ba fa ba vérité. Nzanu parce que ya musane ko panza kaka bata panza équipe nationale apandile est-ce quoi inga panza ba charge. O azu déjà muna lembongo. Muna azu déjà mbongo déjà dans azabo ce que to yebate ba okangisa ou bien azongisa mbongo. Boy comme ceux qui bemère ceux qui nani alors c'est émission de finga Karine en complicité na Marie Bongo la do benga partir ya poto ba do finga Karine ba aller sur pe disciple ya Cynthia ya qui peka Cynthia capable beaucoup autant que Cynthia capable kenga comme na ko kilo na mo asilo na ndingo sakala te bio demeure ado finga Karine mikolo chaque jour c'est les live bani ko te na ebi ko te c'est pour la première fois qu'on a kombongo. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman on donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la nenga ilusa. Victoria et Certa. Amen. Voilà très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de la ère au Bogota, la biso Congo Victoria Tozawana au rendez-vous avec la vôtre Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. L'air est très grave alors étant que charge Jemima Ibele, les charges à moellon, à conteneur, à mbinga, à mbiji. Makambe komi mabe. Bote kota la lobby émission Oyo, Mouna Ebe na kosala. Histoire ya mbongo. Alors, bah voix c'est bien la combo ya Fennec chef Mokonzi. Étant donné que ngana za loko église au milieu du village, malgré la charge nabi na koza para mututé parce que tant ba ko mbongo na ba leba mbongo na bon ngaje mima na tika loko kata liso na ngope tele kinga ka ba pour mafuta ka pamba. Le to ba vérité surtout merci na le na ma caméra. Merci na Darcel Easy na montage. Mon boss JB Kumaluta le vrai pétrole de Dallas, ma fan tout le Jemima Ibelenga, le mois Foya Paul Venture et ma foule depuis la Suisse, depuis Allemagne, depuis la Suisse à 2,5 depuis la Suisse, mobile à 1,95 m Yambinga Yambiji, babi maman il veut tomber à la japonaise Mami Dai depuis l'Anvers, Tozawanana Fennec chef Moko tout me capé ko sola na ye makamutu ezo lekana oyo bangonde bada mieux placé na bani na mo comme on a zuza Fennec na ko lekeno pe munanga na te micro na luka pe zini kumbi peut être que on a vu parti à mutu moko to me capé ko sola Fennec chef Mokondi bonsoir Jemima oza abattu et le onini zo sala boy kanda ou bien bonne santé ouais santé très bien de bat ba mona nana kanda Chine et abandonné nga Chine et bois qui la Chine bat désabonné na chaîne na ngai na likambo na habité
on a innocent yango jemima makambo belé ya koloba jemima voilà makambo belé ya koloba chef Mokondi to banano na voice o etamboli partout o bat nyonso bazo yoka yango eza voix na yo ozoloba na muna keza na jomoko boye atini mbongo yo za na ndaku ye aya et puis zuni déjà lokita bandal na tango na bobengane ka bilu misato expliquer notre côté wa poto moni muna atiango na émission comme preuve. Ah ouais, voix des avoirs nanga voix na penza voix nanga chef Fennec Mokonzi na benga ki zini aya kita bandal et puis na benga ki muna tokutana tokabola mbongo bat fuba yeba mbongo ba fan ba mbongo ya nini pesa ki combien ezalaki mbongo moko ba fan batindaki bat fuba yeba soki ba rozong sa souvent aussi wana na lobby boy zini kita déjà bandal et puis na benga muna po na bengi muna zini déjà azokita tokuta tokabola mbongo jomoko boy atindi na poto bazaka bato malili trop maikota bona mutu na lobby jo soki ezalaki mbongo mari bongo la tindaki na nga ba mère mo batindi mbongo bien sœur mo atindi mbongo na baki mbongo jo moko atindi eza mbongo ya bagag o mutu mo atindaki c'est mbongo bagag ngobake non il faut ça gag mo batindi mbongo ezala bongo d'habitude te eza nebi yuko yebinde to so na groupe jo mo atindaki mbongo ya bagag to sala bagag et puis to kocha na chaîne na yi et puis to sala ki yango to sala pe bagag mo to sala série mo boy jomo atindaka to ka bola pe mbongo biso to oyo nga nakenda ko zwa $60 mo boy dollars bia ko atindaki afifi pe akala mbongo ne mo eza voice yakala voice e bibi siko mais na sepena muna agarda biloko ba chiffre na téléphone voice yakala c'est wana ko to afifi ke potote c'est wana donc eza voice yakala oui ba joue to kabola mbongo moto kabola ke na liboso na ngai pa na nga wana liboso ndaku na yo to vanda nga kuna kinda $60 mo na kota Mariano dollars bia kumtatindaka na ngengere ya nani pa kende ko zwa donc zini pe kana mbongo na ye ngape na kina mbongo na ngai na bi zini azokita déjà bandal yo pe kita poto kabola mbongo wana na labaki papa sikoyo abisi preuve lelo bat désabonner na chaîne nanga likola voice nazui ba message na WhatsApp fende ki mwana mabe sikoyo ngana ngina bisaka la Chine le seul charge wala ka vrai ya Karine zanga nande bokomo welango mutu na mutu bapeka ngande na za vrai okuna ngande na vrai to yeba su tenani pena vrai ya solo vrai ya Karine zanga ngande na za le seul vrai ya Karine omonite to za rando ngana na muna Karine a posté nga a posté ngako je suis Fennec ne jamais trahi Karine Mokonzi wana Karine tatie bongo c'est Karine tanga sali bongo la baronne azui pamba moko ya yo à côté lio et mona nika côté par rapport à comprendre que muna awane de ko zoba message ya muna na CC j'aime est-ce que dit que muna senga glow langi mame mili pardon na vidéo na émission na téléphone. Est-ce que mon yango asala sous émission la Chine tu ne moni muna asala sous émission te pour na Karine côté la Karine pour na marama Glo Langi asenga déjà Glo Langi pardon c'est ça le fait yango Marie Bongola asombiye na mbongo. Qu'est-ce qui prouve que mbongo neza moi c'est na botan akombo yem ta pesi mbongo et puis montant peso yebanate nous sommes ba 700 okola ba 300 okola ba 100 pour ngani na boye muna lobi yela ki $100 bino oke ba 700 de na comprendre ka bi $100 ya nini o ba pesa ki yo $100 pesa parce qu'il y a bino ekabo oyemine akandeni bo saili kamume bo libo pakola ngo mafuta bo lati le kwa be mais yona zini bo liembongo bo makambo wana ya tike ko trahi Karine na le kwa ngabwe na bo mbinga le kwa ngai $100 na teka Karine likolo ya 100 na patron ya chef na zana makambo na ngebele na monter la rabaté bele en plus na sala film la Chine, le chef Fennec Mokonzi miko mon ngate parce que n'a réalisé film donc bon on va to dévoiler te bon mon nga jour ebima nateka Karine likolo ya 100 o ngai na bénéficia
koleka $100 et pas Karine ngai nazwa ba abonné ba s'abonner à chaîne nga pour likolo ya $100 c'est qu'on ngana te ka Karine likolo ya Samona te Karine pour na $700 $750 c'était $50 c'était $50 c'est mon temps ba $100 ana ndenga pe na lobby on que da $100 da longo lokuta na eza première fois tali mbongo ba tutu bayebi na mbongo fête ya Karine biso to sangisa ba mbongo nzoka ne muna alia mbongo yango biso to baki ngana zini to longwa yango na dévoiler secret tina ni to longwa et pas bana membre baza batu na biso to batu moko to soutenir Karine mon compte mais biso to sanso par ya ba mama autorité ngana zini po muna alia mbongo ya bana membre na makambo ya fête ya Karine to saki na kata Kinshasa biso to yo lokola ozo par ya mi atemo banani papa efemi tikana bango biso tongana sepa mama nana mokonzi mama Barbarita mukulu Kelian tongena biso epa ya mama nana Beton mama Kabibi Mwambala Bellissima donc c'est ça mais ba fête monsieur pe bimi ke no ba moto type patina pe ba mbongo moko boka bolongo to boka bona ba charge mo liango pe na zini le makamba ko lia ba mbongo utaka poto bo banyango kala en complicité ka yo na collaborateur na ozindi kumbi Zini partenaire, donc il a des partenaires. Zini qui est partenaire. C'est que mon Sonia pour ma caméra. Kata Mouna na voyage à Kofi, ya Braza. Kofi lo mida benga ba charge, benga te belé mais na kata Mouna. Pona mona ki alinga lia biso sumbongo na voyage à Kofi. Na pe na kenda te. Pe yo kenda te vi que moi père aboyaki banini. Yes, yo good na voyage, yo za moment si donc yo good yo wando ya on abiso mais Mouna tellement to mi balé belé ba sorobo baza. Ba jubek ba to kata bango tout. A complicité na Mouna. Donc Mouna loba vérité. Ya mbongo lié ya mari bongo là. Pour ce que vérité te ngai jemima a téléphone kangami nanga la so preuve il y a capture on a salaki ya mbongo o Mouna zwaki. Alain de BCBG caméraman à Mouna. Bataki mbongo wana na kombo ya Alain de BCBG. Oya za camarade intime ami d'enfance ya Mouna. Mouna sikoyo amelie mbongo $750 bakozwa Mouna apesi $20. Apesi $20. Yango sikoyo Alain de BCBG ko funda epananga. Donc c'est makambo te do reverser beza ye mutu apandi. Te ya pandi te. Ya biga vérité. BCBG a la vérité. Ayo la sangage tala mutu na yo fenek. Au monet. Batindi $750 na kombo na nga. Akabelinga $20. Nana tindi oh Miriam wete. Miriam wete na benga na papa vérité ne yango na benga papa vérité na expliquer. Mais to botanga bobo mo ko te ko no bokom ko fula moi c'est ngo donc ye apesa na buni bo trahir Karine boko malanga munende ba msuna ba sala. Izo tsanga ndenga nini mutu. Parce que Mouna zolo bakeza bino ne mbozu yango bino ba Mouna vérité zo yeba na te non. Trahison eza Mouna. Fele ki vérité zo yeba na te ba fa ba vérité. Ngai le problème eza nini moni ngai na tombé victime parce que moni mutu wa kenda ko funda na la police mutali boso ndazo a raison. Et loko esali Mouna a raison parce que asali émission mutali boso yango ba yininga na zini donc mutu o akenda ko funda la police. Ce qui a fondé mbila par ya kangi ya betio mais a tout na problème té donc kango ba minioté pena na nzela ba tiona moto ozolela mais to ba tabi mais makamo za kino na famille lem suku yem tazaki na raison vraiment donc mo futaka ba man na bino boké na bino donc ngai les problèmes kaka o na 8 heures ya ba se désabonner na chef mokonzi officiel pour téléphone avec ngami ngela kisayo na perdre 50 abonnés na za na ko koya na perdre 50 abonnés papa véré à perdre 47 abonnés na évité so suku comme combien batu basolo ba ngona pa na page ya Karine papa véré to se désabonner chez yo bozaba na mabe na fenek ni bino to zimbongo tala muna misi voice alaxi bino ke mais on des voice za ya kala mbongo oto zwaka ezaka mbongo ya bagaga en plus na lo ba papa mutatindi la Chine na lobi jomoro boatindi mbongo to kabula
eza mbongo ya bagag ya ba charge nde tosalaka bongo so mutu za mposa totia na chaîne na yo totia na chaîne na bo isola biso tout bo bengana ka bino misato bo isola na nganya jubek bo isola biso nyonso bo bengana ka bino na bino te oni donc kolia ba baba kolia moi ce kolia na document na moni kolia na mibale ça la vrai kindo kilelo ezaki donc moi que bosanga mamolo parce que bosa lelo mo bibi na miso ampoisa mais natali vidéo mo je comprends que to lia mbonga bagage olianga ko ya mosko salim no soni bomoni ba na membre ba autorité kail mo kon la baronne do bagage mususu ba benga jemi mae to ça la gag bonzo ba lie mbongo ngana la sai kaga go fele o mo msu fene ko ka belo mbongo fele ko ka benga mbo pa wande ko langa mwasi na mo eloko mo ekota ki nzoka nde mbongo ba pesa ki donc bozo mona ke ba trahir pe na ngamoko donc je n'ai émotionné excusez pas Jemima to leke mbonga gag to kabla ko bisu sa tenga izini na muna to kabla ko ngai izini muna bokabola mo bagag bolia nde to benga bino ba sorbo na ba jubek boya to tourner boya to tourner okay mbongo wana siko ya mona joa to mela la suka to meli to so ba poulet en tout cas très cher internaute donc amusko image ezongi ko tala ba somba ba poulet fenek ayena poulet mayo na mona sinya ko soma ba brochette mais il lo boya bo solo lié te moi biloko ko taki na internet nzoka na YouTube nzo babe oni na western mombe waba mabe makasi OK mbongo wana eza nango ya mari bongo la te muna ali mbongo po a trahir Karine Mokonzi mais ça yango te ba a trahir te siko moni vidéo muna trahir pesa de dévoiler amoni siko ki bat ba moni mabe tala Maman Barbarita Mukula Bib Fenek en tout cas n'a regretté pena mon comportement mon âme Nerfike mbola bi Fenek mon âme mona mabe ba yini na photo là pas Nerfike mo vanda ga likola mais ayini mona pona libela se désabonner na chaîne naï donc mais la moni vidéo mo wana bozo welela ngape nga na kota na nga na 3e vidéo ya ba charge na ko loba nga te entre yo na muna na nyangwa zaka suki ba ngoni fondateur ya ba charge za ranani batutu baebi idée ya ba charge parce que nga jema micro na simbaka micro pour na visibilité na lokwa Tracy Mbelenga te waza azalaka héros dans l'ombre ngai naza pena héros ngasko na héros dans le lumière donc naza héros dans l'ombre te Tracy azalaka na sima mais ngasiko na bima na simba micro pour na kombo ye bana ke Fenek azara réalisateur a montaka ngasi ko cop na réalisation na sala bon pour batu baye banga un jour donc c'est ça quoi donc ngam na réalisaka idée wana na habité loko to soutenir Karine Mokonzi tout ça la ba gag nde muna yaka aina beki senda muna muto yana ka beki senda parce que ngam na côté ba jigma ibele na jigma il faut jouer que otuna emo mari bongola mponga na pesa ba rôle il faut jouer emo tuni mari bongola question emo potuni dans rôle la chroniqueuse quoi journaliste nazwa fifi ngam nazwa fifi nazwa fifi na sepela na muna fiona sepela ne mingi il faut to zoyer na muna na makambo neto zo kai bwana nguna madame wewe mais acceptaka tozui Zini Kumbi nde tozoka ensemble parce que yemo rayaka et puis batu musu ba oya ba Dede Chibambe ba Sorbo mtamunene ba Jube ki ba yeko ya donc ba chinois kuto bandaka na ye muna ndaza bongo chinois azaka na grade likola muna a partir lelo muna olongo tetolongo lié muna olongwe parce que o trahi Karine Mokonzi alongwe na ba charge ba défenseur pe ba yamba ete Nicolas lobi akosi Nicolas bato sa émission na muna siko ba palo libino et puis muna pa lobi azo créer et le comme ça muna abi à cette réunion abi j'ai marque tous na réunion lobby mardi réunion ezali est-ce que vous que réunion eza ya ba charge ya muna siko ba charge numéro combien et na mo ko pe nga créer ba charge na bi na groupe non to bengani na groupe to tsike na groupe mais to longole mo na groupe biso tous ensemble biso tout batunde ba olela ba charge bolali mari bongola kuna linga panza parce que ya musane ko panza kaka bata panza équipe nationale a pandi le ko linga panza ba charge
oyo azui déjà muna ali mbongo muna azui déjà mbongo déjà dans azabo siko to ebate ba okangisa ou bien azongisa mbongo po akopo ozongisa mbongo wana mais muna elle a fille mo boy comme les ceux qui belle-mère ceux qui nani alors c'est une sorte de finga Karine en complicité na Marie Bongo là do bien à partir ya proto ba do finga Karine ba aller se pe disciple ya Cynthia ya qui peut Cynthia Kapache beaucoup content comme Cynthia Kapache kenga comment na ko kilo na mo asilo na ndingo sakalate asila ndinga osakanate donc ndazabo donc na ebite ko fi au demeure ado finga Karine mikolo chaque jour c'est ba live bani côté na ebi écouter c'est pour la première fois qu'on a kombongo donc na ebi écouter donc tout tanga ku ba kombo wana te poto ebi te na internet to ebi ba kombo wana te Marie Bongo lande to ko s'adresser na yo eloko oluko ozwango biso tant que ba soldat ba biso soldat ku fa soldat biso to kufa toujours ba soldat Karine Mokonzi malgré tout muna mais ba charge ba zali be mission ezali ozo 45 émissions lobby Marie Bongo là na promettre lobby ozo 45 émissions na marambo ça ba confinement pena ba ba parler bolimbongo na ye azana raison bolimbongo na ye o ya pese pour finga Karine bo sali ngote il faut percuter il faut donc $100 ne so 750 comme et bon temps peut belé hein Mouna fazo que ça débon voilà mouna fazo que ça mon po planer de dévoiler seconda za bon oh ebate mbongo il faut na zongi ça kombi en plus confinement pia comme mouna za na ona ndenga osakanati tala aozwa mbongo te na ba chaîne to donc nda za bongo didi pour mabaki a futa ete a futa ka mo wana kuna to bad dans boss na bango tellement azara boss moko ala respectueux boss moko penal quoi boss tout ayisi bon le quoi confinement mona to futo ka mo na to futa ba cameraman yango akzimbongo ake akoko zombonga Marie Bongo là pour et là ko ba kamba be ça ce ko passe parce que na 750 yo le côté que chef Mokondi aux 400 nani comme nani zini azu so ko peut 50 ko 100 wana nde mutu o muna aliaki nde créer ka problème ka na 100 wana yango mo ba to so pour na $100 donc yo 400 c'est Myriam asombi biso tout a okata na mbongo nga pese de 750 c'est quand on va charge tout biso et simba kuti na même si na kombo pour nga chaîne na chef Mokondi c'est quoi so nga lelo na zo soutenir sur Karine te c'est na changer kombo et simba kuti et comme chef Marie Bongo là et simba te au chef Marie Bongo là et simba te donc Marie Bongo là oza yaya c'est respecté ba plan tout est déjà dévoilé mona déjà à Sandio mona Sandio et ezanga kende aloba na émission qui a donc sa mbongo na yo donc mbongo bosi bolie siko bo na senga na ba chinois tout la Chine bo bolinge botika biso botika zini kumbi bozonga bo s'abonner les sunu ba chaîne biso bo s'abonner na Congo Victoria bo s'abonner na chef Mokonzi officiel bo s'abonner na chaîne zini kumbi toza toujours ba soldat Karine Mokonzi donc monande mutalinga trahi yango biso to dévoiler ba plan et tout to bimisi na poisa nga on a tous les missions mo abe yanga mo na lobby na bi en tout cas makambo ba moneli ndengai so ba ndeko mbe ba continuer ka be ko ba pena nzeto kuteleme ma kofi bene bandi po kande mati yango skonde na isa muna na obeta e songa la moni muna na obeta na ndenge obike bunda ko sala bongo te muna ba mobile felo mide ngala kofi muna ba mobile obete nde na obeta e na okangena po na okangena na sepe na pongo na otayina na sena ubu na otale po ngala muto modike na otale sko na kangi muna na mutu obeti na kangi na bambi na obeta beaucoup na niveau ndese bo pandi ba charge bo dolinga bo pandi sko ba charge ndé na ba charge muna atikala azalaki comédien en plus muna cameraman ex-cameraman ya Frank Stemai yango na bisa Frank Stemai yaka kozwa cameraman na yo avant abetama ya Congo France ya Frank Stemai Frank pas d'autre avec la Congo France Frank dem dazora etange cameraman po mona zaka muto maboke yango nazo bisa Frank Stemai pekisa cameraman na yo poto ko beta yi
akobetama zini akobe zini alobite zini alobi no amona pa zini silikate pona Karine to beta muna pona Karine to beta muna ekumokima pona Karine to beta muna France Temai zwa cameraman na yo ou soit zongisa ye na akom azonga preneur de vie azonga preneur de vie pour makambo sko ko makambo ya mame quoi. Voilà, tout comme l'absence vraiment qu'on chuter, ça fait très mal quand la bande déco, balia qui se cammo, quoi, qui se cammo, quoi. Le pauvre n'a que bambon, on se dira bambon, utiliser la nenga mabe, ta nenga pandi bateau. Nga koutine na boye na la surprise na yo kakele ki en tout cas 750 ata moté mon mabe bande déco la mi bal 750 ata $20 ou $20 na monate à part des maltina na mela na poulet mayo na lia la brochette na kwa ngala makemba et on dit fête ya mais on va mbongo. Mère Fashion de Nantes, en tout cas, maman, balobaka mokonzi ya malamu wa kwa mato imi balé. Bino boyoki nano biso tolobite. Asali déjà émission Mère Fashion de Nantes. Aba mère dans la vitesse. En tout cas, merci beaucoup na 4G en tout cas na to le kasiko na 4G par téléphone. En tout cas, na dévoilé na se déchaîner na ninga ko sarana te na talisi paramètres na bimisi muna na mpoasa muna moyibi avis de recherche na tsaki déjà na Facebook to luka muna siko na kambonde muna en plus a publié na internet na WhatsApp ne mususu kalobi ke o na lembonga mboka poto yi muna oliembongo o na lembonga mboka da mbonga mboka mari bongola siko mbonga c'est moi mari bongola pas na mboka d'autres pas muna ko na raison hein donc alembo na nko alembo na nko poza mbonga mboka alembo mari bongola na nko siko abonde ofinga Karine et ali pa mbongo za mboka voilà en tout cas muna lokozo ngisa mbonga batu ozui nataki déjà na Facebook partout avis de recherche to luka muna auto amone nanga muna na opesa mbongo donc c'est ça quoi. Par remerciement la banane Niclet Tampo, inspecteur Miguel Mbongo, Medi Matumona, Mama Barbarita Mukulu, Mama Nana Béton, Mama Kadi, Mama Nabosani Mama Nani, maman a son autorité quoi. Maman Béatrice. Maman Béatrice, Namoni, Maman Sylvie Mode, na Bundes, et donc Bambote Nabino, Maman Kabibi Mwamba, la bellissime, la présidente Bambote Nayo, pourquoi pas dire un grand merci à la baronne Karine Mokonzi, merci Nandenge au public qui a la page. Au laxi qui ngai na ko trahi pourquoi pour ça qui mona au tenga parce que na vrai frère na yo bozonga bo s'abonner na chef Fennek mon compte officiel tant on s'abonner à na Congo Victoria au s'abonner pe na chef Fennek mon compte officiel en tout cas merci beaucoup Jemima. Voilà merci beaucoup donc ngaza na commentaire te bato balia kimbongo ta ndenge pandi bango soko sa likitala ndoki ya raboy to soko lembonga mabe ba reto ya karaboy donc la série continue na yambi Fennek no koluka muna kwa muna te koyamba muna te muna ndaza bongo ale kaka muna te ato buyu muna makambo ekomi mabe donc merci na Karine Mokonzi la baronne nayebi que esali pasi mais to la famille to meka pe ko solango en famille ngai po na nga na luka ke solution emona na epi boyokani ezonga entre muna Fennek na zini ko panzana o likola mbongo ata so beki $1000 ou 20 millions ya lonka mbongo ya makasa mangé ko daki ba na tona mais wapi yango suku to va biso ba confirmer to le la kampiaka donc merci na ba maman autorité bana membre batutu ba soutenir Jemima Ibe boza ebele belingablo moi mingi mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Ça en est fini pour aujourd'hui. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. On se retrouve prochainement sur mon numéro lumière et Kitty courant, hein, courez zaté. Vous comprenez Kinshasa c'est toujours comme ça. Là merci pour l'image d'Arcel et Easy. Merci pour la montage. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. C'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, là, sur le Victoria Télévision, Victoria TV,
et na ba mopepa siga na ba mamnaona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV où il y a les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilé la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Tchiki